Dire que nakei liboso na INRB, mais pourquoi je suis allé à l'INRB? Pour INRB baza Institut National ya Recherche ya Magambo Etali Santé. Kasi soki toza na produit moko oyo ekoki kosukisa bokono. Il faut to ba meka kokota ngona ba laboratoire na bango. Na koti na INRB bayambi ngai bakoti singai balobi na zela docteur Muyembe asisa réunion abimi na réunion atindinga na solola na laboratoire na bango et poto tala lolenge nini tokoki ko tester ko sala mambwana nakei epa laboratoire balobi non baza na laboratoire oya ko tester bakisite na INRB bon bakisi bango pesa bango sala laboratoire bango kota laboratoire bango pesa ka bongo là moi je ne sais pas balobi baza na laboratoire te po baki penza ko tester bakisi po ba découvrir so kisi wana ekoki penza ko bikisa bokono ou pas nakei epa laboratoire balobi non baza na laboratoire oya ko tester bakisi te na INRB bon bakisi bango pesa bango sala laboratoire bango kota laboratoire bango pesa ka bongo là moi je ne sais pas balobi baza na laboratoire te po baki penza ko tester bakisi po ba découvrir so kisi wana ekoki penza ko bikisa bokono ou pas nakei epa ministre ya santé bibo toko sukisa mambo boyete il faut na comme pas ministre ya santé pour enda za autorité au moins ya INRB alors appelle ça injonction voilà na komi na ministère ya santé le jour où j'arrivais on me dit non bazo désinfecter immeuble alors là il y a pas moyen d'entrer venez demain na eli sous lobi nango balobi non bazo continuer ko désinfecter immeuble là il y a pas moyen de voir le ministre abengi papa Nembalemba comprendre na bengi papa Nembalemba, il me dit non mon petit là il faut me donner $500. Mais na makambo oh ya urgence boye, un député national me demande de lui donner $500. Donc normalement comme ya kisi oh tout sali, ba mélange tout to bimisi, to bengi yango kaka anti-coronavirus. Vous voyez, to bengi encore anti-coronavirus, mais tu n'as pas vu dans les écrits là on n'a pas encore écrit quelque chose, tu avancer na biloko etali ya kobimisango te kota na terrain to avancer na mingi te puisque on attend encore que l'INRB puisse d'abord certifier. OK, que le ministère de la santé puisse d'abord certifier. Kata awa nde na temi ya batu peuple baza mobimba awa. So na bimisi kisna ba nomelisa batu awa. Donc après quelques minutes batu batondi au mona anerbai. Correcteur News TV. Correcteur News TV awa nde correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Bienvenue à la ministre de Théosil Barakolanda Rachou la caramel en ce moment. Rachou la caramel, la Katia Correcteur News TV. Avant de te barakosola, ma solé talibongo, et bah éclaircissement, il y a maïzala qui moi flou, moi cocoso. Bah réponse, il y a mituna la bino, de le maouja merci. Il y a coupé sa biso vraiment bah mituna bandero batuna qui. Sauf que depuis un moment, coronavirus est bomi bah te belé na Kinshasa, 8 personnes, et puis 109 déjà atteints, mais non bah guéri. Pe ezali mwa mukie kasi motuna na bino ezalaki akoluka koyeba toyokaka na mboka ba médecin traditionnel bazalaka bon kobelela nga na bikisaka maladie nyonso nga na salaka boye baza wapi depuis un certain moment coronavirus za ko ravager le monde entier awa la Kinshasa bato bokoko baza koloba lisusu te ba batami na bino to sali pe recherche pour na bino ba téléspectateur na biso ba abonné na biso ba komisana kolanda biso toluki to luka coordonnateur Gilbert Lombela pardon, oyo azali bongo coordonnateur ya ONG babengi na lopoto FAC oyo laksi bongo Force d'Afrique pour les changements azali bongo pe chercheur na boende ye na ngambu na ye alobi ya kovanda te aolinga kosunga peuple congolais na mentali bongo santé kaka bokono oyo ya coronavirus alobi ya mekampe ko sala mo ba recherche na ndenge na ye le lenge nini pe ko komema en plus to pe ko apporter moi soutien na ye pour la mboka pe ko ça un coup de pouce na directeur la docteur Muyembe ou azali bongo coordinateur ya secrétariat ou etali bongo ma etali bongo santé surtout la ngambu ya coronavirus nga déjà na pesi mbote pe na yambi na plateau na nga ya mokola lelo coordonnateur Lombela bonjour madame Bonne santé zali bien quand même. Oui santé ça va très bien
En tout cas, naza vraiment ne sommes pas koyamba parce que déjà ils ont molelo na biso ya mokolo nyonso depuis coronavirus est na mboka to kolela kaka est-ce que na mboka na biso soki corona lelo ezui en plein ndenge ba Italie ezali ba Chine to kosuka wa parce que to kufa lokola ba soso lokola ba nzinzi alors ndenge obelela ki mbela na yo to ya nola ki yo to bitu koya vers yo po meka pe ko expliquer biso yo lobi ozali na bokasi ya ko sala moi en plus na maitali bongo bokono c'est vrai que mutu nyonso tout congolais nyonso na ngambu na ye ko sala sensibilisation na ndenge na ye to ko mona ba statut ya batu nyonso ba Roger le combattant ba prophète Nathan Martin ba ko tia moto na moto sensibilisation na ndenge na rester chez vous mais moi un peu soyo aux yeux le big dans na kisi oyo ko traiter moto ya ko bela bokolonde yebisi biso penza moi lombango pa na yo yebisa biso na lisola ngeza ndenge. OK, c'est très important en tout cas ngai na remercier bino lolenge bo disposer temps oya ke toyeba kosola makambo oyo et ali penza likambo ya pasi oyo nyokoli mboka mobimba ya RDC pe ba mboka ebele na monde. C'est quelque chose qui a bougé le monde depuis un moment. Avant coronavirus ye bandanga zalaki na Chine na Guangzhou na Shenzhen pe na tamboli ba mboka ebele ya Chine. Avant ba déclarer yango puisque Erwan bandaki déjà na niveau ya Chine na novembre l'année passée. Le 16 novembre. Mais ici bandaki, mais ce n'était pas encore déclaré officiellement par le gouvernement chinois. Il faut déclarer un peu ultérieurement la nation de Kinshasa. Et quand on a commis à Kinshasa, on a kotaki penda moi bisike belé, autozana ba ONG na biso, ba base ezali et na kuta na batu na biso nyoso pe na sangisi bango to bandi ko sala étude en collaboration na baninga o batikala ki na Chine. Na Shenzhen, Tozana Emerson, Aza chinois, il a été avec nous dans le travail, na téléphone à tout moment. Et puis Tozana Jawara, c'est un Sénégalais, Aza Guangzhou. Alors, Tobinga la bango tout le jour, nous avons mené recherche ensemble. Et l'ongona ba membre rebelle ya ONG ya Awa. Togeko bimisaki simoko na Kikwit, na zamba ya Kikwit. Batu basangisi banzete to vandi to étudier to ce laboratoire. Que corona wana epa na biso tolinge ko matin. Kobima nazo bima après 72 heures. Chef de l'État coroné s'y attaqué et atteindre déjà à Kinshasa. Alors chef de l'État bimi la télévision. Ça m'a beaucoup dérangé. Après 72 heures encore, le chef de l'État va décréter l'état d'urgence. J'ai dit non mais là ça devient trop sérieux. Pour na Italie bato bakufi déjà belé na ba na Chine ebi ndenge rage ça maki na Chine. Et kokaki kola esabiso sous pongité. Tobimisi kisi tobimisaki na Kikwit. Pe na luki pembeni awa na maluku na kinkole na bazambo babenga bakindundu balau et na sangisi ba laboratoire na biso pe bakei baluki basangisi ba plante pe babimisi lisusu même modèle ya kiso tobimisi na Kikwit. Nabi OK. Là au lieu tokenda kolukango na Kikwiti ana Kinshasa toko lukango pembeni. Na kitinga imoko na kisi na maboko. Soko komona mulangi oyo kisi yango oyo. Na kitina yango na INRB. J'ai commencé à informer certaines autorités du pays. Balobi non mais il faut voir l'INRB. Mais avant comment on peut na INRB na kato malobate coordonnateur Lombela. Bisikolo kendeki na Kikwiti. Kombo ya matiti yango. Kombo ya nzete yango. Kombo ezalite. Pe sika yo lobi ko zwi yango nzinga atako la Kikwiti ezalite ko to pe nzinga ezali. Bongo kombo ya nzete na kombo ya kisi. Eza ko yeba na te. En réalité là il faut yeba. Na mboka pe na monde tozaka na problème ya leadership. Alors tango naza ko annoncer na télévision makambo oyo nakoki kotangela yo bakombo ya banzete nyonso te puisque ba imitateur basé belé. C'est moi référence pe cause à la porte cause ka boté ba tout ba mona. Je peux expliquer yo mais pourquoi comment le médicament banzete wana est traité nini comment on est arrivé au schéma ya ko constituer kisi moko produit moko. Je vais vous expliquer ça. N'allez pas vite en besogne. Alors mais to boyi ko présenter banzete moko na moko pe te mutu nyonso akokoma kosela ngo na olenge na ye pe ayeba ta lolenge ba consomaka yango te akoya komela nde ba muso yoki ba mei ba Kongo bololo basangisi na bangadiada na ba citron bato bakoma kufa boyo lobaki lombela ye ko boma bato. Or ngai naza pona intérêt ya mboka pona changement pona mbongo na ya ekolo. Alors pour vous dire que na kei liboso na INRB mais pourquoi je suis allé à l'INRB?
Po INRB baza Institut National ya Recherche ya makambo etali santé. Kasi soki toza na produit moko oyo ekoki kosukisa bokono. Il faut to ba meka kokota ngona ba laboratoire na bango. Na koti na INRB bayambi ngai bakoti singai balobi na zela docteur Muyembe asisa réunion abimi na réunion atindinga na solola na laboratoire na bango et poto tala lolenge nini tokoki ko tester ko sala mambwana na kei epa laboratoire balobi non baza na laboratoire oya ko tester bakisite na INRB bon bakisi bako pesa bako sala laboratoire bako kota laboratoire bako pesa ka bongo là moi je ne sais pas balobi baza na laboratoire te po bakoki penza ko tester bakisi po ba découvrir so kisi wana ekoki penza ko bikisa bokono ou pas sama de baza na laboratoire ndiye ko bikisa ya kotala produit na yo te mais produit au baza nango laboratoire nango ezali peut-être c'est mon assez na bimi malamo na bi mais ça ne va pas tout vandi journée bobimba na INRB pour en trouver solution il y avait pas la solution na ye kolongwa na ke na OMS à l'entrée de l'OMS les contacts étaient déjà bloqués babi moyen à kokota même pas bakonzi ezati la sécurité de la porte n'a pas voulu faire entrer les gens na zongi na kei et pas ministre de la santé bibo toko sur sa mambo boete il faut na comme pas ministre de la santé pour une autorité au moins INRB alors appelle ça injonction voilà na commis na ministère de la santé le jour où j'arrivais on me dit non bazo désinfecter immeuble alors là il y a pas moyen d'entrer venez demain na eli sous lobi nango balobi non bazo continuer ko désinfecter immeuble là il y a pas moyen de voir les ministres parce que on les attendait to yokaka ne balobaka ke donc kisi ya mondele donc ba docteur ba sala ba recherche mindele balingaka mingi ba kisi ya bokoko te est-ce que ça pona bongo tende ba ko éviter yo bon mais il faut boye bananu boy landana doléance ya mutu aye koluka nini pe modèle ni na yeli ba boya kaka dans le vide peut-être na musika te donc tant on a outil et pas un ministre hein, donc il y avait pas de solution na zongaki la fandi que vous devrions nous faire na bengi papa Nembalemba vous comprenez na bengi papa Nembalemba il me dit non mon petit là il faut me donner $500 mais na makambo oya urgence boye un député national me demande de lui donner $500 wale zali kama kata député te wale zali kama kata ya chaîne na ye wale nzi comme comme privé des raisons pour dire que za chaîne na ye je pas regretter mais même si nabi papa Nembalemba na minute autre na problème d'urgence abi problème d'urgence za chaîne ngai ngana zo sala ngo ba faire nga donc on a tika qui est commercial faut comprendre voilà il faut comprendre oui là j'ai compris c'est pourquoi na kataki na meki ko benga batu ya Top Congo je ne na rejoindre Bangote alors ndé omoni na fandi na j'ai envoyé quelqu'un dans le ministère encore de la santé et un jeune qui travaille au ministère que je connais. Natindie nabi solo lana bato santé, voilà ce qui est ici. Balobi po toko kakoyamba bango il faut to bakoma. Voilà. Processus ya malamu yango. Voilà, et na trouvé kango normal. Na kei na concevoir lettre. To komi ba lettre na accusé de réception ba kei kokota na ministère de la santé. Na ba numéro nyonso ya possible mais jusqu'aujourd'hui batika ko beka bisote ba pela msala makasi to lobi to landaki ndenge docteur akitaki na terrain kotala ba centre ba ko yamba ba to ba ko bela akota awa na ngalema kota na cinquantenaire amata na campus donc au moins que moi mikolo pe moya ko ata musala eza makasi mais toza na période d'urgence quand on décrète l'état d'urgence hein donc mutu nyonso fatika ba problème na ye. Il faut donc que Alanda Sigani penza le bigo ko facilement. Pour au moins la minute comme on peut savoir même kanda. Pourquoi? S'il y a un médicament qui peut aider la population, on a côté qui la bangote. Moi j'ai pas besoin d'argent. Je suis pas venu vendre ça. Bon tester ce qui est Kosimba, bon payer sa population gratuitement. Donc toi-même tu n'es pas sûr de ça. Bah tester ce qui est Kosimba et toi-même tu n'es pas sûr de ça. Non, l'assurance chez moi elle est. Mais comment ça, tu as testé qui? S'il vous plaît, moi je peux avoir l'assurance. Mais il faut qu'il y ait l'assurance qui vient d'un laboratoire national pour ébimater que, par exemple, les gens qui sont ici, on se entend que Yomo déjà tu avais déjà un laboratoire. Yomo déjà un laboratoire. Tu as vu que les médicaments sont bien. Pourquoi tu dois dire encore que nos là, ceux qui allaient bien ou pas ou quoi? Ok, c'est une très bonne question. Yeba ke bakisi ya bokoko
na ya mindele, il y a une petite différence. Laquelle? Laboratoire oyo tolobaka ya bokoko eza bato basangani basangisi ba matiti pe babimisi kisi. OK? Alors, mais po mundele asalela yango po ekoma lokola kisi ya mundele, to bo memango ekoma réellement kisi ya mundele, po ba kisi ya mundele nyonso utaka na banzete. Alors, pour comme réellement kisi ya mundele, il faut besoin laboratoire ba benga laboratoire moderne. Oyo eza système traditionnel. OK? Ata na minute oyo nayebi bien ke ko bikisa yo atozobela, nakoki ko administrer yo vaika te disant le Baba Congo. Alors mais administration nango et pour to sa donc pour na pesa yango bo mekako sala yango, il faut mutu o ba pesa qui charge, n'est-ce pas? Ou azana laboratoire national ya ko tester bakisi yepe amona yango po ko yako bima lokola contre force biso to mo traiter na bokoko bato aleta bazakuna santé bayebite. Alors balobanini et koyamba kutu ya pamba ba compliqué batu et bongo corona oyo bandeko balandi na seka mukepo to tolanda na ba radio ni ma woja ko sekate docteur mususu pe na ba télévision atambola ka lobi ya ko bifisa maladie wana kota ikutu na ngalema kokota koti na ngalema kuti muto ba ko traiter déjà na kisi ya mundele a traiter na kisa bokoko puis abimina na nenga ko bata malobi mutu wana biki. Alors moi mikole ko sala famo degré ça moi élément moto ko solo bozali très sensible dans le sens que la vie des gens est en jeu. Aux hommes on a monté ko kufa monto pa ko bika mais to yebi na noté mais oh to yebi les lois c'est la même mindele kuna bato ba ko febele. Alors na mboka na biso to lingité ba nombre de cas ezala augmenté toujours au lendemain ezala qui 80 les 110 le bikuna 100 et quelques le bikuna autant to ko boya mais on sait pas encore te donner aussi la confiance to yebi te to pesa confiance to lengeni parce que kisi oyo yenango o tester na noté bato oyo to yoka kina masina kuna bukumestre masina lobaki ezana bato mibale babatami na bandaku o bautaki poto babatami na bandaku bakozo bakisa bokoko bakofinika bango loka bawale bakozo ba moya moto banini pona ko batama et pona ko silisa coronavirus. Alors yo lobi lelo oyo bato bakolanda yo ozali na kisi oyo ko bikisa coronavirus ki plaksa na tana kisi yango bandeko balandi bokolanda biso Roger le combattant. Bon anniversaire à toi, mais Libanda Mboka, Bill d'Angola, Bilenga, Okolanda Biso déjà partout, place aux Ali, Balamboka, coordonnateur Lombela, Alobi, Kisi, Oyo, Ekobik, Sabongo, coronavirus. On te pour tout naïe. Tu es bien qui se mongo à Balobaka, ça ceux qui ba cancer, mais Balobaka et Outana Moringa. C'est vrai qu'il y a yo Kolobapé qui sinayo, matiti n'y sauté pour bako tricher yango, bako sel yango abusivement. Mais comme ça biso tete matière ni no salé yango attaque mon kopoto eba pour identifier. La matière peut-être je ne vous dirai pas mais je vous dirai ceci. Na baki na yo ke na ko détailler yo ba effet oyo qui ces autres traités. Pe banzete o ekoti na kati ezo traiter réellement nini po boyeba ke ekoki kobikisa coronavirus. Ya liboso, il y a une plante qui est là, ezo traiter ba grippe ya makasi. Il y a mibale, et il y a une plante qui est à l'intérieur, ezo traiter kosu ya makasi. Vous comprenez? Kosu pena ya makasi ezo kangana mungongo. Vous entendez? Et puis il y a une autre plante qui est là à l'intérieur. Ils ont traité PEMA. Plus de 2 plantes, ils ont traité PEMA. Vous comprenez? Il y a une plante qui est dans la Katiwana. Ils ont traité l'infection à la gorge. C'est-à-dire, le coronavirus, c'est une infection. En réalité, c'est le côté. Et côté est comme une gorge et comme constitué directement infection à la gorge. Alors, il y a une plante qui est là bien déterminée pour la infection directement. Et quels sont les effets? Alors là, il y a la présence de 8 plantes. Vous voyez? Mais les laboratoires continuent à mener des recherches davantage. Tout cas, ils continuent à travailler. Alors, et après, 8 plantes, effet on a évoqué, on constate que ce sont les effets. À tous en mutu passe, à tous en fièvre et à macasse. Il y a des plantes qui sont là pour, n'est-ce pas, guérir ça. Alors, vu cela, vous comprendrez que effet il y a ici par exemple soko meli ozolanda soko meli dose ya liboso oko constater que ekopé son nzala makasi soki ozaki peut-être na grippe ozole fongwami et directement
on constate que ata tout kosu neti ba kosu mike oyo yaka na mboka normalement so melika bushoka ya muke moko donc tu vas plus souffrir de ça. Alors ba effet nango eza kaka nzala mais eza na ba effet moko néfaste te peut-être na komeka komela ebe okomona mais na koma koboya komela yango mingi TV za radio te hein raison ya ezopesa mwanzala monique na meli donc po eza lokola pardon eza lokola bino ba Congo bololote obomelaka bosangisi na bangadia dia na ba penga ezalaka yango wana coordinateur Lombela motuna nga pomeni koyeba oko juger ndenge nini coronavirus na bato ba kozwa Congo bololo. Voilà, il faut koyeba elo moko applicabilité à Congo bololo ezalaki très mal. Et d'ailleurs, qui vous dit que Congo bololo ezalaki sa coronavirus? Na kata bandete nyonso eza na Congo bololo ezate. Soko luki wana ngadia ezate. Vous comprenez? Donc les gens bazolanda babilo mobo ya ba YouTube ya ba internet, ba bino bo la boye bo mais la boye bo finika boye et puis bokobika. Dans le coronavirus, il n'y a aucun effet au Congo bololo bikis. Congo bololo en réalité ngango soko meli ngo tout so bela madame et Congo bimisana ba malade mususu. Vous comprenez? Donc Congo bololo bangadia de wana c'est rien. Bato bazo appliquer abusivement ba Congo bololo, en tout cas il faut arrêter. Alors ndenge yo sali kisina yo omeki olobiki pesa kanzala omeki donc ndenge omeki po za boisali que non eza lango poison te mais to linto yeba lisusu ndenge osali yango boye osali yango na mai ya robinet. C'est une très bonne question. Tozui place toke ko sala yango et ezali na kati ya Zamba. Vous comprenez? Tant au côté na Zamba il y a de l'eau, oui, il y a robinet. Bazo mais la mais et toki na dimension nini. Puisque ce sont des plantes, bote botokisi nde etikali muke bobimisi ndenge wana. Boko te nzungu mobimba ya mai mais kotika ka quantité wana. Alors ça veut dire que toki n'a plus de 120 degrés. Donc c'est une eau à ne pas regretter, ils ont une infection mokoté, ils ont un avantage d'ailleurs pour les obikis. Bongo komelango, ils ont la quantité, ils ont la donc prescription lango ils ont le lango. En tout cas, il faut pour yango na esakio, même il y a une herbe. Puisque Mamoupé a dose, ils ont très important. Alors, dose nango, ils ont demi-verre. Na tongo ya lelo, demi-verre na tongo ya lobi esili. Donc, pour mon tabi quand la coronavirus. 48 heures. Tonton Jean-Félix, pour mon tabi quand la coronavirus, bien devant la France, pour mon tabi quand la coronavirus, donc ça a bouteille oyo. Amélie, kaka vers mon tongo. Vers mon apoko et puis corona et quel libéla. Vers mon atongo, vers musu na tongo ya lobby. Ah, Amélie na tongo à l'élo et puis Amélie na tongo à lobby, corona et quel libéla. Donc à 14 jours on a ba fait wana. 14 jours on a ko souffrir batu inutilement, to vient na banda ko eloko ko lia ba musu bazana ngote. Alors bo toni ça batu na kati ya bandako, il n'y a même pas ata assistance sociale ezate. Mais ce qui est le but que non batu ba ko zongo pa na yo, o sande nini. O côté que la bango, to ce batu ba yo pesa bango gratuitement. Normalement moi, je me suis dit qu'après l'expertise, il y a INRB. Ceux qui t'ont distribué Kisiwana, n'a pas besoin de côté KT. Ok? Moi, je ne suis pas un commerçant. Je suis un cadre de ce pays. Ok? Je donnerai ça gratuitement pour le besoin de l'humanité. Vous avez déjà combien de quantités oh, ceux qui le babi bande bato ba kotala yo. Nde ba kotala, papa Jean-Félix ndongo kotala, prophète Nathan Martin ndenge ba kotala, Biliget d'Angola ndenge ba kotala bilenga. Vous avez combien de quantités que ce ba bengi pe ba ça l'appel ba benga numéro 916 na sewana. Vous avez déjà combien de quantités ba ko benga, ils allaient déjà ba saki ba combien de la quantité est koki koza limitativité puisque eza banzete ya Zamba. Eza mutute nde aloni yango, eza nzambe nde abimisa yango, eza belé un peu partout. Vous comprenez? Mais quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. So ebite to eza a ozo le kango a mozo kufa. Donc eza belé, eza belé. Mais bande to ka otanga ki komba, otanga ki chinois moko, otanga ki sénégalais et puis comment boko lamba, po ekoma kisiboye. Boko lamba ngonde ni formule eza ndeni. Eza ka oktie na nzungu ozwinyo so osukoli, après ko sukola bakoti na nzungu. Après combien de bamakasa, combien d'nzete? Oui, nzete. Au tien nzungu va finiki olambi na moto pinda ya makasi. Peut permettre que eto kanyoso mai nango ebima. Vous comprenez? Alors c'est comme ça. Et quand je parle des Chinois et des Sénégalais,
Ce sont nos partenaires de l'organisation. Oh, baza na Chine tilelo et baza vivant. Ok. Nazaki na bango na Chine. Bameliango. Natinela bango bamela. J'ai été en Chine avec vous. L'accent ça qu'on a l'accès bien nanga. Oh, ya retour tiao. Oh, tu es radio te papa. On me dit que le babo est pas pour l'informer, il faut ma preuve hein. Pour bien c'est ça correcteur news TV donc tant que tu le bafo, toi ça la correction, tu peux te corriger non soit. Tu le baba le coutet. Oh yo, eza bien nanga on zongaki. Nazaki na Chine nangwanzu. Alors papa dit donner ma weja aux moi bilili yango malamu. Na kende ko sa commerce na kende ka mambo ya ONG, il y a des partenaires. Il y a des partenaires. Alors, tous les partenaires de la Chine, tous les awa. Et nous avons pour la raison de ONG, nous avons pour le commerce, pour la faire. Alors, il y a des gens qui sont là en Chine jusqu'à aujourd'hui et ils sont vivants. Et d'ailleurs, les lots en Chine, ils ont besoin de sous-souter Corona et si ils stop avec la recherche belé pour les Chinois basali. Et il y a des Chinois qui sont mingi na bokoko. Si vous avez que au commun en Guangzhou, na Shenzhen, peut-être na Pékin, pour y avoir des pharmacies modernes, il y a Mindeli, il y a français, mais dans Guangzhou, na Shenzhen, la pharmacie n'a bien les athées. Mais on peut les Chinois, je crois au contredit ngate baza batabaluka ba preuve makasi baba tout moko so basali likambanika toujours moins indice tango tindela ki bango beke babika kinango est-ce que bango basali kata mo ba courte vidéo te pour na kolaksa preuve ya kisi wana ou bien yo moko osala pe na moi preuve ko tambo nango parce que déjà boy pour monter peu sur confiance c'est pas ezali palangu baté hein. Voilà. Et normalement pour ceux qui ont pris ça en Chine ils sont guéris mais ils m'ont dit quoi, ils m'ont porté conseil bino eloko yo et koki comme musika, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Alors il faut maintenant continuer avec ça pour la kolukandeni ya ko soutenir. Mais vous devez savoir une chose, la vérité n'a pas besoin de béquilles. Vous comprenez? Mutozo ba vérité, sola lobi ne vérité, on dima tel yo. Mais ça na munga ngamo pe na télévision quand la belle libosoa à côté na ngalema azimutu moko ya bokono coronavirus a traité pe mutu na bidio ko ça violence te moi mutu moko to violence te mais on luka moi preuve na yo bato bako ko ndimela yo que mutu moko ko bela coronavirus au PC qui pour le bio côté kangote au PCA to mon ninga biki et puis au PC biso preuve. Normalement c'est que moi je peux faire et d'ailleurs je l'ai fait, c'est de trouver muto na kutina ba symptômes. Lobi na na kinkole. Na bengi batu ya INRB. Na bi mais nazomona batu mo misato bazan ba symptômes. OK. Et mais est-ce que boki ko kitabo ko prélever bango? J'ai appelé à l'INRB. J'ai le numéro avec moi ici. Vous comprenez? Ça va bien fait. Ouais. Na bengi bango na bi boya awa ba symptômes ezali, boya ko meka ko prélever botala ba makambo ka. Ba lobi oh est-ce que ba kei et pas ya bakutana ba médecin na bango mais il faut commencer par kokutana ba médecin na bango pour peut-être total ndeni médecin na bango session ina obimisa avec comme na INRB mais bino boza ba médecin on a période d'urgence vous demandez à quelqu'un d'aller chez son médecin et ba médecin musuba comme banga koyamba même na bato ba mona ba symptômes ndengwana mais bino INRB boko eso bima na INRB te mais recherche ni bosala c'est comme si INRB ngo donc recherche à malongue ze soutien. J'ai leur numéro ici. On a bien lobby, on a appelé tout ça qui. Je ne sais pas moi. Mais coordonnateur, dans tout ça, souci nayo, objectif nayo ezali. Ah ok. D'accord, tomoni. Souci nayo, objectif nayo ezali vraiment nini? Tina nangai ezali que nous devons faire tout. 1. Le chef de l'État. 2. Les ministres de la Santé. 3. Celui à qui on a donné la charge de la pandémie, le docteur Mouyembeto INRB en général. Nabiso et Longo, il faut que 1. To kotisi batu na période d'urgence. P. Il faut to luka lolengeni ya trouver la solution le plus vite que possible. Po batu oyo bavana bandaku ba sosote ba PCT ba ko za besoin ya ko lia pe ya ko vivre. Po baeba to ba ko traiter oyo koki ko se traiter, to ba ko prévenir, oyo koki ko se prévenir, peut-être to ba ko bima ko tambola. Po awanya so tout est bloqué. Alors l'État doit trouver une solution. Bayelanga laboratoire. To ba benga na laboratoire, bazwa ki si ba traiter, ba tester yango
peut te remettre en ensemble. Dans le poteau, tu mets ta tête à couper, tu mets ton doigt à couper. Ceux qui sont les alliés, les mecs qui ont dans le laboratoire qui sont mabé, yo au sort. Mais moi, si je parle avec toute détermination, oui, bien, ça a toujours mon détermination. Ceux qui n'ont pas le cambo, alors on a avec beaucoup de vivacité. Donc je suis en train de parler et je mets ma tête. Ok. En tout cas, mais moi, je suis un peu à ma case, c'est que nous avons vraiment comme le coronavirus, tu peux dire cororo. Donc, normalement, comme il y a ici, au tout sali, bah mélange tout au bimisi, to bengi et encore anti-coronavirus. Vous voyez, to bengi encore anti-coronavirus, mais tu n'as pas vu dans les écrits là, on n'a pas encore écrit quelque chose. Tu as avancé na biloko etali ya kobimisango te kota na terrain, tu as avancé na mingité puisque on attend encore que l'INRB puisse d'abord certifier. Ok, que le ministère de la Santé puisse d'abord certifier. Donc après quelques minutes, au moins au moins la police batondi. Et la population mais en tout cas, c'est vraiment un exemple à suivre. Bandeko Balandi, tout ce qui rappelle moi Mimela, tout à Rolanda Bongo, maman Aboma Gibana. En tout cas, ce qu'on a là au Sala, quand papa à Lobia ou avant appeler ça peuple congolais, avant Sunga Bandeko Nae, à Lukina nous, n'a pas hiérarchie, n'a pas place où ils allaient compétents pour l'envoyer le lengeling. Il y a ça le traitement dans le laboratoire et consulter et certifier ceux qui vraiment qui s'est allés prêts, topé normal, il y a coupé ça batoba mais en tout cas, ils allaient vraiment exemple à suivre. Bandeko s'il vous plaît. Un conseil gratuit pour la construction ça n'est pas construction ça ndeko okolinga vraiment le banini pour la bateau bakolanda yo bazana Kinshasa na bazali banda mboka bato o bazali na Kinshasa pe libanda ya mboka baye bate solution ya coronavirus ici et se trouver mais pour yango ebima il faut certification ya ba autorité ya mboka o bazo gérer situation alors soki kino lelo yango eza kotraîner na kati ya bandako ebimite boyeba ke l'état ye moko ape moyini ya population na ye so ba pesika autorisation yango ebimi epanzani pe batu nyonso baomela na oteka yango na mbongo te na otolo bango bien soki bato bamona question mutu beta liki na télévision lobi boye c'est qu'il a besoin d'argent moi j'ai pas besoin d'argent nazo luka mbongo te na vivaka na olenge nanga so moni donc na cadre ya ONG na biso ya ONG munene aux Afrique mobimba. Mais derrière toi, tu as beaucoup de gens au travers de Bango. Est-ce que tu s'en sortir de travail à bon travail sans but lucratif? Oui, ça salaire ONG, mais tu as surtout salaire à Bango. Mais ONG, ça a moyen. Vous croyez que ONG va balaba pour vivre? Tu vas mener la recherche. Le gouvernement congolais me donne combien? J'ai donné des moyens ici au Congo. Hier, le caméraman a filmé plusieurs fois. On appelle ça bambon par-ci par-là. Donation belé. Et le gouvernement tient combien? Le gouvernement Félix, depuis son entrée en vigueur, depuis le 4 janvier 2019, dans la population, il m'a envoyé combien? Je lui ai demandé combien? Non. L'ONG a ses moyens et puis il continue à survivre pour aider Pélisungi Yamokili Mobimba. Alors moi, un mot de la fin, numéro de téléphone, je vais joindre pour la Kisi, aussi ça coronavirus. Mot de la fin, na outil kolobango bien que population congolaise naba oya libanda, il y a déjà la solution. Ce n'est pas une maladie qui est réellement compliquée. Et ça est plus simple. Et ça d'ailleurs le la sida. Pour le traitement sida est un peu compliqué. Mais le coronavirus, c'est ça qu'on a peut-être maladie simple. Ce qui a qui se n'a tant. Et on a qui m'a donc il y a une infection y a longue. Alors ce n'est pas compliqué et solution c'est mon ami et banamboka bakozala en possession nango très prochainement et numéro nabiso ezali 081 75 28 411 081 75 28 411. Si quelqu'un veut nous atteindre, à Gobenga numéro 1, pour regretter que peut-être so bengi, basenga mbongo, lobi na personne à baro personne batumsusu na bango que je ne vais pas donner à n'importe qui. Alors mes moutons n'aient bien maître avocat et je ne sais pas moi camarade, na pesa ki bango ba meli na bango et ça a constitué pour eux
n'est-ce pas, un vaccin. Et bah mususu ba sepeli ba ah tomoni ndenge et renforcer na ba anticorps na mikuwa na ndenge pesi bango force mususu abina bando tout se kutu mais na ok sili mama et puis na toki mbala moko ba sepeli nango et c'est comme ça qu'on peut donner gratuitement à tout le monde. Donc si on a comprendre malamu ata mutu aza na coronavirus te mutu oyo pona ko la préventive pour la prévention akoki kozongo amela donc bandeko bakolanda bakoki rejoindre yo mpo bazwango bamela mpona kokima bokono et puis bato baza nango mpe même bato baza nango te nde mpona prévention baomela kaka même quantité ndenge elobi même dose te soki moto aza na prévention dose na ye na dose ya moto oyo asi azwi eza différent. Moto aza en prévention une petite quantité, il prend ça le matin, le soir, une très petite quantité et puis c'est fini. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir. Solanayo, le coordonnateur Gilbert Lombella, Ouazali bon coordonnateur et FAC Balobi, Force d'Afrique pour les changements. Merci Nabino surtout pour Bakwa Olanda biso en tout cas coronavirus. Ils allaient locaux et puis surtout vraiment passer dans le monde entier, mobimba surtout dans le Congo, tout lobby confinement total les alliés koluka ko sengama parce que baka ils allaient toujours kozala augmenter du jour au lendemain. Mon Mboka, le président Félix Antoine Tshisekedi le mot alingi pour peur de la population a été le docteur Mouyembe, Jean-Jacques Mouyembe, félicitations à toi papa, coup de chapeau. Na négozali ko sala toujours mon sala pour na ko kima pe ko biki sabato na coronavirus. Merci du sous la docteur Etienne Longondo, ndenge azali ko sala ko vanda te ko telema ko tambola partout pour na ko tela ba site pe ko lukalo lenge nini mali ya coronavirus ko kima na mboka. Merci na bandeko tout. Ba pesa rabiso toujours confiance na Correcteur News TV pour na ko tela bino pe ko sala bino mon sala lelo to lobeli ma etali bongo coronavirus ya bomoni bino chercheur ya science na kombo ya Gilbert Lombella ndenge ya luki na bokasi na ye na ONG na ye baluki façon nini ya kopesa biso kisi oyo basali yango na 8 plantes naturelles donc bazui makasi pe mayele ya kosala yango balobi bakopesa yango na ba peuple congolais nyonso gratuitement bakosomba yango na mbongo te. Bill d'Angola Bilenga, merci à toi. Merci na Roger le combattant, mon vieux, mon papa. Yo balobi, joyeux anniversaire à toi, tout le monde qui papa JB Moukulu, le souverain premier, n'engue azali ko pesa félicitations, pe ba ko souhaiter joyeux anniversaire, tout biso bet na Correcteur News to lobby, joyeux anniversaire à toi Roger le combattant, mon tonton Jean-Jacques, Jean-Félix Jean. Merci à toi kuna na France, boza la toujours na confinement, ezali pona bien na bino moko balobi susu na le prophète Nathan Martin. Boza la na bandaku, confinement ezali le seul moyen pour se débarrasser na coronavirus azali ennemi ya peuple congolais topé ya mokili mobimba. Merci Lissousou na ma grande soeur propre jolie palako mon docteur depuis France. Merci à ma tantine Christine Eloko. Merci Nali Le Maweja, nous avons toujours na caméra pour na koleksa bandeko masolo pe ba éclaircissement ya maito sali. Merci Lissousou na bana vienne na ngala zomona na musika bi mo shogo yeni ta sala iso plateau lelo. Merci na mami Jokisa. Merci na batu tout bolingaka Correcteur News TV bolinga rachula caramel en tout cas. Tokutana bino lisumba la mais ceux qui ont une question numéro na ezali tinga ba numéro ba commentaire au comprendre te tuna motuna tokoyanola yo. Merci na bino surtout tokutani mbala sima. Correcteur News TV. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.